Yaki mutakala. Naza nde babotanga na okosa ke papa, nde babotanga na se, kuva na se, nde babotanga. Ah, nene na kulele lo motela ondela. Nene na kulele lo motela ondela. Mwana kasanga ibakuta bakati ruboku bakati Mwana kasanga kufi. azanti alapna dans une histoire banantu. Gaz. Yebisa bango batika kuluna. Puisque biso pe to kritika binote. Mwana ozomona ye apapaki mwana Christian aza kuluna te aza mwana ya ndako azoleka bapapie bakati loboko Donc matenge avatar yiwa parce que vous dépendez de ça matenge avatar avatar to kanga wa donc benga de la pour comprendre la kati bango to kangi bango c'est wana akati mutuloboko avec ko bata makona na stade de matin mais apata c'est matin to ki pare kuna to ina ya awa Ona ke papa. Bakolo quartier, OK, l'hôpital des heures, l'hôpital va télémi. OK, l'hôpital des heures en plus par le baguet, madeli wa. C'est ça bazongi ba ça. basi abaki na kati ya ndako na bato na bandako koboto la biloko voire même violer les donc les femmes ba uto kota na ndako mo dernièrement ba kei ba tomboli biloko ba zui banane ba télévision kozwa ba mbongo donc ko déshabiller na basi abaki na kati ya ndako ba victime bazali wana alors bato aboye en tout cas je sais pas bakufana na population pourquoi baza bato bazo mettre ensemble na population na biso te comme ils sont censés protéger la population il faut bango baza na place na bango boko kwendeko ba éradiquer bango po bazonga bato puisque comportement wana ya kokota na ndako kuzokisa bato kokata kosala n'importe quoi en tout cas ce n'est pas un comportement qu'on peut tolérer. Mais bato na lobaka maintes reprises les stratégies ezali kaka ba collaborateur na ngai service na ngai renseignement de ça maintenant que tous les bateaux facilement la collaboration avec population et surtout collaboration avec population si vous collaborez très avec la population ba ko dénoncer bateau sans problème peut vous avoir avec facilité. Non la collaboration avec notre population puisque si vous êtes en bon terme avec notre population aïe très bien que tous les partenaires naïe donc on va dénoncer votre mabényonso donc toujours lutter de façon que tous sa collaboration entre biso na population les alités population abanda akimaka kuluna akimaka na policier donc il faut tout ça de façon que collaboration et zonga confiance wana et zonga na population na biso à ce moment là on va dénoncer biso votre mabé na population moi mokoisa bango ni lisusu na kwesa que en tout cas bazon sa confiance na police na bango azali sima na bango à tout moment besoin ezali ba benga police na bango akoya ko intervenir na besoin o ya bango bazana uno batamato mangongi wana bazoyoka te oyo bazoyoka te batika pratique ya kokotela bato na bandako kozokisa bato kosala phénomène kuluna puisque osali lelo lobi tokokanga yo bango tokangi bango mususu ye wana akati moto loboko akeko bata makona na stade de martyr mais à partir de ce matin to récupérer kuna to ina ye awa ye wana azali bazo sambisa ye batika pratique wana ya kuluna bazali ba congolais de père et de mère bazala na mawaya bandeko na bango basala bango mabete wana nde misana kopesa pona oyo batikali bazo linga koyoka te na kotika kuluna te. Merci beaucoup. China Ramboye. Quand on l'a arrêté, c'est lui maintenant qui a cité les autres. J'aime les rapports. Tika makelele. Il a cité. Même les recherches, il a cité. Maman ko ko maman mukubakisa maman muke. Bon, elle va compter que le point a bêté na yeba kité. On se retrouver quand on va 5h, on se retrouver na C, na Sima. Putain avec na mbongo na tombola ki mbongo, si c'est un cas ba mousse na C na mbongo na C, na lela ki comme oreiller.
mais naye kosutuka na 5 heures juste nga na mabele nazali na se nde babotanga nde bayanga na mokili bongo nabima na salon boye namoni bana nga balali na tali boye TV eza te radio Liverpool na match eza te montre eza te fer eza te réchaud eza te bilo nyonso ndako eza na ndako bakendaki nango na mbongo onanga na salette na baketi mwana nga sa te na fep bakena bilo nyonso bapona natikalaka boye Jonathan Nani. On déplace c'est pourquoi Mbote mon colonel. Bonjour. Ah, tous allez wapi? Awa toza na commissariat ya Kingabwade. Siège juste eza na Pont Maté. Ikamba na nani? Ikamba mina nani? Ikamba na commissaire principal Nyami Bitika Jérémy. Ouais, tout kamba na. Tomoni obengeli biso awa citation nini eza yo kati tona Kingabwade awa. Bon na Kingabwade lobi tozaki na point chaud. Na mai ya njili mpona les autres ya bakoka bana oyo bapasola Bible basalaki dégâts ebele. Alors si ordre ya commandant ici colonel Mohamed atindaki ka jeep ya mbata nde tokotaki nango lobi oyo tokangaki lobi na bisaki commandant Oscar Mbata akendaki nango district mwana oyo ozomona ye apapaki mwana Christian aza kuluna te aza mwana ya ndako azoleka bapapier bakati loboko akimi ndenge aza wana akimi ti na stade de Martyr bandeko ya emo Christian balandaki eti kuna na bapolisier akoti na kati ya stade bakangi na ntongo leo tozwi na kasho ya ETNC mais aza mwana pasteur azosala intervention kobenga n'importe qui pour aya libérer mwana na ye. Alors tosali ke l'État il faut atelema l'État il faut atelema bilo yango kangi toyene awa na bandeko ya Christian tozala bango sur place. Christian aza en vie. Si on dit aujourd'hui qu'il y a un regard il a 3 morts non plus mort exacté. Mais Christian a eu des dégâts énormes. Bakati lokola nyama. Petit bana oyo loko ba melaka eza malamu te. Donc Christian a les gars ba bloquer na nzela ba papier bazwe lokola ngulu na babo papa. Yango nzambe ala kate nzambe asungi biso pour récupérer les meneurs au moto akataki ye. C'est tolobaki soki mutu asali mabe nzambe na biso akolakisa place obatami ata okimi wapi akendaki na stade de Martyr to récupérer ekuna akimi na ETNC tozwi tovene awa toprésente bamona ye tozambela bandeko oyo ya Christian bakoleka mpo batémoigner mpo bamona ke moto asalaki forfait aza déjà na état d'arrestation comme ne Kasongo Jonathan. Bon Kingabwa nazosenga na bango napesa numéro na ngai ba dénoncer partout oyo kulu nazali na kokanga ye na kozala derrière population puisque à n'importe quel prix akosunga population po bazala na kimia soki omoyelobi na butu ngai na famille ya Kasongo famille ya Christian tolalaki te tozalaki na contact par téléphone eza kasaki ke lelo oyo tozwa moto asalaki dégâts wana donc nasengi na population ya ndanu ngunda na bango bazali mpona récupérer bango natinda bango akili etwa okazaki kitoko te na inayeba te ke ye nani Kasongo akimi aza na stade de Martyr population na ngani edénonce place azali na lande na zwi kolemba bango te naza derrière bango ti na suka la initiative ya commandant district et commissaire provincial lokola alingi population vanda kimia ngai mpe na kobanda na ndako na ngai te na kolala na bureau mpona tia kimia na Kingabwa
mais lelo na butu il partout esalami ti tongo nde naloba sikoyo pike natieka na ndanu nazozonga sikoyo kaka na ndanu mpo ekomi sikoyo ye na ngai ya kovanda. Merci mon capitaine. Est-ce que bien de quoi mon panzi là? Asali nini? Lobby avec 12h to 13h. Na dimi na ndaku na kuti mama na vile mala kata principal na biso ya mwetu wana. Tumezo bundama en pleine mode. Et puis bana nyoso azaki na yedi bango konga bango to fandi. Ote ya boti mwana nga liboso bango na ngambu biso na ngambu. Na yedi ebe na ku ndola songa ezaki. Na moni ye pesa na ngambo go. Na moni mesi bele na moni bango na yedi bango nyoso kwesi. Yesu oviki na identifié bien et puis la photo au kimi na yebaki le moins na sali suivi tout na demba ba marti ba panga tout la pesa na ko bajie asalaki nini ye akati mwana kasanga iba kuta akati loboko bakati na mutu mwana kasanga kufi azalfi arabna l'injustice soit le balantu maloba nini okoloba na capitaine Jérémy na Moussa police esali mpona bino vraiment na remercier bien la police moni bena usani salemi totamboli avec la police, nous te réussissons. Nous avons remercié la police. Merci. L'estomac betanga na lela biloko na ngai batikaki yo mutakala nde babotanga na okosa te papa nde babotanga na se kufa na se nde babotanga ngai sikoyo mosala okone Mohamed asali akangeli yo bato okoloba nini mpona na nasepeli makasi tolembi papa tolembi oyo baza baleka quartier nayebi bango bien tolembi mpenza jane mar tolembi na bana oyo esalamaki wapi wana esalamaki na debonome na école technique na se école technique tolala te papa bakolo quartier ok l'hôpital des heures okuta ba batelemi ok hôpital des heures en plus balobake madeli wa seso bazongi basala biso nini. Merci papa. Azwaki telefone oti bona ngambo so tozalaki na courant so kokata kila telefone kotika ngambo le baye bakoti na ngambo bazwi babiloko presque nyonso bazwaki na batelefone bazwi bakeni bakena bilona so dongo loko no lobaka bazwisa na biloko oyo yanga bilona nga bazwisa no kotoka na bango de bilona bazwisa so bazwisi bilona nga tino mo basi bomema bango mo basi bomema maloba nini okoloba na la police na bino oyo quand même na connaît Mohamed na mosala azosala bido mpe boyanusaka sui mpe bato ya mabe après alobi ke totambolaka boyi ye bazali awa batambolaka
oyo nde baganga oyo telema kenda sango avatar ye wana donc matete avatar ye wana bachef de bande mpenza matete avatar tokanga awa donc ndenge abimaka tocomprendaka te tokangaka ye akendaka mais en finish omoni libanda. Je ne sais pas, mais je crois que cette fois ici, avec l'opération Dobo, j'espère que vous allez banda. Na oyo na boy. Joyce. Oh Joyce. Joyce. Un grand coulou na oyo. Chauffeur abonga pe na matina mo. Batika kuluna puisque ndenge okanga ndenge okomene sango ya gaz ici yebisa bango batika kuluna puisque biso pe tokutika bino te na nzela bino kutoka biso police na nzela na bino botika kuluna puisque monene lelo okanga tika makele ko yo avatar bino voyez signification avatar et lui koloba nini zoka côté na bugel comme avatar un grand coup dans ndenge ça blessure grave azokisa bateau donc ça va possible na oyo avatar tala boy koko bobe de la corona intimider bango kuna